matondo ezongisama na nkolo tozona litoma munene ya kozala awa mpona kososola mwangu na Nzambe lokola apesa biso ngolu na ye. Ezali makanisi penza na mudindo oyo tina liloba na Nzambe. Makanisi oyo ezosala biso malamu, ezokolobela biso na mitema. Bato babongwanaka lolenge na moya kosala kasi Nzambe atikala bobele Nzambe oyo asalaki kala akosala mpe lisusu lelo. Na kotangaka mikanda ya Paul na banzaki eke na lolenge mosusu de quelle manière la chose de Dieu lui tenait à cœur. Donc namonaki ke likambo na Nzambe ezalaki na motema na ye. D'autres par jalousie. Sika mosusu azoloba bamosusu azoteya liloba na Nzambe na posa nzoto, bamosusu bateya na lokoso mbongo, bamosusu bazoteya kasi ye azoteya liloba na Nzambe na mulongo na Nzambe, mukumba ya Nzambe. Eloko simbinga na motema kuna ezali boye ata likonzi na moto oyo ebimilaka ye epa na Mose na bana Israel ntango balingi babima na Egypte, kasi likonzi moko wana ya moto ebimili mpe Paulo. Lorsque l'église devait être sortie, tango eklesia esengeli ebima na judaïsme, donc liloba na Nzambe pe ekokisamaki, lisakoli ya Biblia ekomaki solo na miso na bango. Boyebi ke nkolo alokaki na Abraham ke akobimisa likitani na ye na Egypte simu na 400 ans. Tango wane tango ekokisamaki, Nzambe amimonisaki na Moshe na likunzi na moto pe abimise bango libanda na Egypte. Et le peuple devait être aussi sorti. Paul pour cela. Mais nous sommes entrés dans une période prophétique. De nouveau, le Seigneur est apparu dans la colonne de feu. C'est la grande différence. C'est une grande différence. Seuls ceux à qui Dieu a ouvert les yeux, seulement afongoli bango misu bobele ba wana nde bakoki komona. Même dans cette époque, on peut dire que beaucoup prêchent. Bakoki koloba binge bazo koteya. C'est même vrai. Ils ont solo l'évangile de la manière où ils le comprennent. Na lolenga bazo sosola monde bayebi angope kasi bukeseni dans ce que Dieu fait et non dans ce que les hommes font. Kasi bazo sala oyo Nzamba lobite be bazo sala oyo bato bazo kusala. Soki moto ayebi ce que annonce l'évangile. Oyo sango malamu ezoloba. Quelqu'un connaît ce qui annonce l'évangile. Bato bayebi bazo sakola sango malamu. Moto na moto azana lolenge na ya kotalisa ya. Mususu là dans son bras droit. Wana azana moto na ya makasi. Il prie pour les malades. L'autre a une méthode complètement différente. Tanzo bondela pona bato bokono. Mususu azana lolenge na ya. Pas le plus important, ce qui est déterminant, c'est la différence que Dieu donne. Ezali oyo Nzambe azokopesa. Son mandat, c'est ça qui est différent. Oya mutuya. Ce qui est fait selon la parole. Oyo salami kodanisa liloba. Ils ont tous une manière différente, mais cela ne sert à personne.
Nous voulons la manière divine. Bazano lenga na banga kusala. Wana ezali tomba na mutute. Tolingi liloba na Nzambe. Na tango oyo sengele ko kisama. Mais kasi nous ne voulons pas les 100 autres choses, mais nous voulons la une chose. Tolingi makambo ebele te. Tolbi likambo yo na mutuya. Autre chose. Totika makambo nyonso wana. Ne sont pas la chose elle-même. Kasi oyo makambo nyonso wana oyo eza likambo penza te. Kasi likambo oyo penza oyo Nzambe ye moko alobela nazozongela maloba. Kaka oyo wana Nzambe aza kosala ezokabwana ezopesa bokeseni na oyo nyonso bato baza kosala lelo. Kaka oyo Nzambe ye moko azosala ezopesa bokeseni. Oyo ya lobi. Il y a l'époque que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, bana Israël fera la différence. C'est alors que vous verrez la différence. De wana bokomona bokeseni kati na boyo bazosala na Nzambe na boyo basala na Nzambe te. Même aujourd'hui, ndenge moko lelo Paul avait ou pouvait dire Paul akoki koloba où il témoignait. Pai biso azo kutatola kolo abimeli ngai akoloba ndenge nini yango elekanaki akokai koloba na ngonga ndenge likambo wana elekanaki ntina yango akoki koloba ke azwi yango mokuta mokumba na Nzambe. Je voudrais juste dire quelques comparaisons dans la parole de Dieu. Parce que parfois la volonté permissive de Dieu s'accomplit, mais parfois la volonté parfaite s'accomplit. Volonté ya Nzambe alingaki te ekokisamaka kokesena na volonté oyo Nzambe peza alingi. Chapitre de Romains chapitre 16. Dans Romains chapitre 1 verset 1. Romains 1:16. Moi Paul, serviteur de Jésus. Ngai Paul musali Ecclesia. Chami na musala pote nazala ntoma pona kusakola sango oyo ya Nzambe oyo alakaki kala na kati na makomi. Il entre directement dans le vif du sujet. Akoti peza na mokonzo ya likambo. Dieu a promis Nzambe alaki na basakoli uta Genèse ti na Malachi. Et il s'y est immédiatement référé. Pe ataleli oyo esalamaki soto landi mulongo ya zobe na mutoba alobi na Romain. Tout à la fin au verset 25. Et le baby na suka. Romains 16 verset 25. À celui qui a le pouvoir. Kasina oyo azana nguya ya kolendisa biso na kati na kondima kolandisa sango malamu na ngai ya lobiko ya liteya na Yesu Kristo kolandisa na bofungwami ya libombami oyo yafungolaki oyo ebomalaki bileko na bileko kasi sasa epe esakolami etatolami na makomi ya masakoli kolandisa mwangu na alima na Nzambe na bisika bato pote ebota botosi ya kondima epai na ye kembo pe lukumu ezala. Amen. Tomona makambo mibale. Parle de l'évangile de Dieu. Azolobera na sango malamu na Nzambe. Awa il dit il met l'accent abeti sete sur encore une fois abeti susu là avec toute insistance na kubeta kasete met l'accent sur l'évangile qu'il proclame. Abeti sete na sango malamu ya zoteya. Mais à celui qui a le pouvoir de vous affermir dans oyo azana nguya ya kolendisa bino kolandisa sango malamu na ngai kolandisa liteye na liloba liboso ezaki sango malamu na Nzambe awa ekomi sango ya ye. La parole de Dieu était sa parole. Liloba la vie de Dieu était sa vie. Les pensées liloba na Nzambe ezaki liloba na ye. Bomoi na ye ezalaki bomoi na ye. Nzela na Nzambe ezalaki nzela na ye. Il avait transmis apesaki ordre de Dieu.
na kolandisa na alima na nzambe ndenge olobami na Roma 1 sakola l'évangile, le salut de Dieu, sango malamu ya lobiko na nzambe qu'il a promis d'avance oyo alakaka yambo na basali ne kolandisa makomi de la même manière lolenge moko wana vient aux saintes écritures eye na makomi na bule prophétique dans les derniers chapitres na mokapo ya suka 16 au verset 26 na mulonga tuki mibale na motoba Romains chapitre 16 Romains 1 chapitre 16 qui a été maintenant oyo annoncé kasi proclamé par oyo sikoyo esakolami l'ordre du Dieu éternel na alimo na nzambe na bule na mabota nyonso to mpona botosi na kondima o wana nde ezalaka na lolenge na bato na nzambe oyo Mose mpe alobaki na ntango na ye atangaki oyo nzambe alobaka basakoli banso bantoma banso oyo batiamiki na nzambe bapememaki na molimo mosantu bazongelaka kaka liloba na nzambe oyo nzambe aselaki ja kosakola. Ndeko Branham azotalisa ngonga na Akab na Mishe azongelaki oyo nzambe asakolaki na ntango na Akab na ntango asakolango na Eli un roi ba 400 prophètes basakolaki kasi Mishe ye azongelaki na liloba oyo lisakoli na Mishe ekokanaki na liloba nzambe asakolaki deja wana ayokaki euti pa nzambe alobaki akokoloba na moni nkolo afandi na kiti ne na ngwende mapinga na ye ezingi ye na loboko mbali mpe mwasi akokaki komona mpe koyoka mpo ayokaki maloba oyo nzambe alobaki na monoko na Eli que nous verrons correctement et entendrons correctement. Soki to moni loba na nzambe bongo tokoloba solo na oyo elobami na liloba. Au chapitre 23, mukanda Jérémie chapitre 23 bulongo asozomi na mutobe elobami ainsi a parlé le Seigneur des armées. Boye nkolo amonisami nkolo na mapinga. Pas les paroles des prophètes. Boyo kamaloba basakolite. Ils vous font miroiter du vent. Ils vous proclament des visions. Bazolo bino. Eux-mêmes conçus. Bazolo bino ba vision oyo bango moko ba moni. Zukande uti pa na nkolote. Vu hier soir. Ndenge tomonaki lobi na pokwa. Dans titre 1 Paul parle. Dans titre 1 du mandat de Dieu. Paul azolo na motindo ya mukumba na nzambe. Dans Romains chapitre 16. Na chapitre 16. Il parle de l'ordre. Azolo na alima na mukumba na nzambe. Nous sommes confrontés à des personnes awa dont il est dit tokutani na bato oyo bazoloba makambo ya bango moko bazu yango kuute pa nzambe te. Esengeli tososola mbala moko nzambe ye moko nde mutu akoloba makambo oyo ye alingi. Les ordres, les mandats, quand il veut, à qui il veut, ce sera akosalela soki ye alingi kosala na mutu apesi mukumba tango ye alingi nde yango ekosalama. Lui doit pouvoir faire ce qu'il a décidé de faire. Ye esengeli asala oyo akani ete asala. Puis le retour proche du Seigneur. Bozongi ya nkolo ebelemi. Il ne nous reste rien d'autre à faire. Etikali oyo mosusu akosala te. Que ta volonté soit faite. Kaka nkolo mokano na esalama. Mokano na nzambe esalama na bomoi na ngai mpe na bomoi na yo. Bobele mokano na ye. Fukolo bango
Il est dit dans la suite. Alobi. Oui, la fin du verset 20. Nous sommes dans Jérémie chapitre 23. Soukara Jérémie 23. Vous le reconnaîtrez clairement à la fin des temps. Boko yeba yango polele na tango ya suka. Natindi basakoli wana te. Ils se sont empressés. Bango ba weleli ko kwende. Balandi motindo na ngai te. S'ils avaient vraiment assisté à mon conseil, soki bayoka ki toli na ngai mbele basakoli maloba na ngai. Bomoni tinango mbele basakoli maloba na ngai. Le ciel et la terre passeront. Lolo na mabele koleka kasi liloba na Nzambe ekuumela seko na seko. La marque distinctive d'un vrai prophète envoyé par Dieu pona koyeba lolenga moto na Nzambe mosakoli oyo atindi ezali boye akoyebisa bino solo. Cela est resté ainsi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Wana etikali nango pe lelo pe bongo kaka ndenge liloba ekomi mosakoli solo Nzambe atindi akosala bongo. Si nous considérons la vie des hommes de Dieu, l'histoire du peuple d'Israël, soki totaleli bomo na bana na Nzambe na histoire ya bana Israël, nous demander la grâce de Dieu, kosenga ngolu na Nzambe tikate mokano na yo eleka. Pas seulement des gens batote qui sont succombés, bakosami à une influence, bakoisami na bokamba misongolo ya mabe pour leur propre compte. Pona lulenga na bango. Très souvent cela s'est fait mingi dans les meilleures intentions. Wana esalamaka na baposa malamu. L'histoire de David, 1 Chronique. Tala lisolo ya David, 1 Chronique chapitre 12. Ti molonga zobe na misato. Tout d'abord, liboso 1 Chronique chapitre 12 à partir 1 Chronique chapitre 12. Amasaï qui deviendra plus tard le capitaine des 30 s'exclama alors, emporté par l'enthousiasme. Amemami na baposa. Nous sommes à toi. Toza ya yo. Nous demeurons avec toi, fils Toko dondo na yo. Salut à toi. Lobiko na yo. Lobiko na bawe baza na yo. Pamate Nzambe na yo aza na yo. David azui yango. En fille de chef de guerre. Azuye akomisi bango ba mikonzi ya bitumba. Ici les personnes viennent à David. Awa bato bazoye pa David. Que David est que Dieu avec lui. Bayebi que David aza na Nzambe. Il voulait être avec celui avec qui Dieu est. Balingi kozala na oyo Nzambe azala na ye. Je veux aussi. Bango pe. Je veux être là où Dieu est. Balingi pe kozala pa Nzambe azali. J'ai pu faire ce choix dans mon époque. Et vous savez que j'ai connu personnellement les grands évangélistes. Boyebi malamu na yebi ba évangéliste minene. Et que je devais être ou devenir le manager européen d'un de ces. Nalingaki nakoma molobeli na ba évangéliste na minene. J'ai dû reconnaître avec qui. Nalingaki nazala na nani. Changer de son côté et ainsi du côté de Dieu. Kozala na ngambo na ye ata ou bien kozala na ngambo ya Nzambe. Mon cas c'est ainsi. Toko komona ndenge mususu te. David était avec Dieu, était avec David. Nzambe azaki na David. Balinga kozala na ngambo ya David. Il peut aussi avoir quelque chose d'autre lié à cela. Okomona pele ka mususu kangami na likambo wana. Être en difficulté l'un ou l'autre. Pokozala na kokoso. Pona mususu pe na mususu. Et nous arrivons au deuxième point. Tozo comme mukozi wa mibale. Longo zomi na mwambelbi. À toi David. Tozali ba oyo ya yo David. Il aurait été préférable qu'ils disent Seigneur, nous sommes à toi. Elingaki nzala malamu pona kolobete nkolo toza ba oyo ya yo. Bango balobi toza oyo ya pa ya yo David. Pas une expression correcte. C'est eza ilobeli ya malamu te. Mais j'ai dit mon Dieu, je t'appartiens. Kolobate Nzambe na ngai naza oyo ya yo ata kolobete na yebi yo. Par qui Dieu parle.
Oui, il y a une grande différence. De Dieu, nous sommes avec lui. Tozana ye. C'est très beau et très bien intentionné, mais ce n'est pas encore la bonne bomoni ezali elobeli malamu likanisi kasiza yango te. À qui nous appartenons et qui nous servons, qui nous sengeli koyeba nani toza pona nani yango tozolanda na nani yango lukumu pe kembo nani asali nyonso pona biso. Tozo mitia na ngambu na ye na kasi kotiama na oyo nzambe ati kasi soki balobi toza ba oyo yo David et ils ajoutent encore salut à toi. Balobi na pe lobiko na ba oyo bazana yo elo. On peut dire très rapidement. Eza makambo ko loba na lombangu. Cet enthousiasme peut conduire David. Posawana ya nzoto eko kamba David na mabe. Au verset 1. Na mulonga moko. Chapitre 13. Lorsque David s'est réuni avec les chefs. Tangu David asangani na ba mikonzi wana. Deux des chefs. Asangisi bakonzi ba mikonzi na ye. Il s'était tellement pour lui. Asalaki ba mikonzi bazalaki pona ye. Et puis bango bazalaki sima David. Il est dit au verset 1. Na mulongo moko azoloba. Tango David akeye kosangana na ba mikonzi ya ba mapinga. L'assemblée du peuple d'Israël. Si cela vous paraît bon. Soki yango emolisa bi malamu. Le Seigneur, notre Dieu, l'approuve. Nous enverrons messager à nos autres concitoyens tokotinda sangoyo toutes les régions na bandeko batikali na mboka mobimba na Israël qui habitent avec eux dans les localités de leur district afin qu'ils viennent tous nous rejoindre. Verset 3. Nous ramènerons auprès de nos lâches de notre Dieu. Nous ne nous sommes pas occupés tel pendant le règne de David. Toute l'assemblée fut alors d'accord. L'assemblée mbimendimaki maloba wana. Car elle avait reçu l'approbation de tous. Pambate azwaki kondimama na libota mobimba. Les gens étaient tellement pour David. Bato bazaki pona David. Directement établi. Et puis David nde mutu achaki bango lokola ba mikonzi ya mapinga. Tala likambo likama ye koya. Dieu ne devait qu'approuver la chose. Il devait simplement participer, prendre part et dire oui, vous le faites bien, continuez comme ça. Bo sala malamu. Toko bakaka bongo. Ils ont placé l'arche de l'alliance et vous vous souvenez. Boyebelo nini lekanaki. Bazwaki sanduku na boyokani. Batiango likolo na makalu. Mais kasi il était destiné par Dieu et tel qu'elle devait être portée sur les épaules. Nzambe asepelaki nango ezali te bamema yango na ba nganga nzambe na mapeka na bango. Kasi bango batie likolo ya bangombe, batie arche likolo ya bangombe etetuki nango eselemuki nango. Na mbala moko moto oyo akelingaki te akende kosunga yango akufaki na mbala kaka. Bazaki David na bana Israël nyonso tu bazaki koyemba banzembo solo okosala eloko kasi liboso na Nzambe na nyonso oyo kokozala nango mpo osalela Nzambe kasi liwa ezalaki na mokano na Nzambe te, ezalaki na alima na Nzambe te. Wana basaleli lenge na bango moko liwa eye liloba Nzambe epeselemaki po te tozonga na mitema na biso kozongela ntango iso na liloba na Nzambe. Oh, namoni ezolobela ngai eloko songolo. Ezolobela ngai eloko songolo. Cela doit se passer et
Si l'on lit véritablement la parole de Dieu avec soki totangi liloba na Nzambe na motema kofungwama ndenge Nzambe azolobela biso na lulenge ebele boye tokososola les vrais enfants de Dieu bana Nzambe asolo toujours et en tout temps la gloire pe na tango iso bazongisaka kembo na Nzambe qu'il se place en même temps du côté de ceux qui ont été établis bakomitiaka na mbala moko na bao Nzambe atiaki à ceux qui sont avec toi. Qui est l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Nani mutu po mipesa na ye. Qu'est-ce que l'homme? Un homme que Dieu a appelé mutu Nzambe abiengi qu'une simple vie comme toutes les autres. Azokumene bo mwene kula bato nyonso. Amen. David, un grand homme de Dieu, David, dans le cœur de Dieu, moto munene na Nzambe, kolalisa motema na Nzambe. Tala makambo asalaki. Il a réuni les chefs. Asangisi ba mikonzi ya mapinga na ye. A plaidé sa cause devant tout le peuple. Akei kolobelika modeli liboso bato banso. Il est dit qu'il a reçu le consentement du peuple. Eutaki na babota bato. On est passé à l'action. Baleki na musala. Une bonne chose faite pour Dieu. Makambo malamu basali mpo na Nzambe. Esengeli ezala mokano na Nzambe. Fait une très longue prédication. Debone Branham asali litei mulai. Fils à Dieu en dehors. Kosalela Nzambe musala libanda na mokano na ye. Nous arrivons au cœur de la chose. Wana nde toyeba likambo. Il n'y a absolument aucune place pour ton action. Esika moko te ezali mpona mosala na yo pe ata ya ngai mpona toli na yo na ya ngai liboso na Nzambe ezali bobele oyo ya Nzambe oyo akoki kosala oyo akani ete asala. Makalu ya sika eza na litoma ata moko te ata bangombe oyo ezobenda likalu wana chariot. Bobele wapi Nzambe azomona bato mpona kosala lolenge ya alingi. Amen. Liloba na Josué chapitre 3. Tango libote zile belemi pote katsa Jourdain. Et il a dit, alobina Josué banganga Nzambe tesengeli bapusana bamema sanduku na mibeko na mapeka na bango bonde bakokatisa Jourdain. Bamemi sanduku na mibeko pe sengeli bakatisa. Wana ezalaki motindo na Nzambe ya nkolo Nzambe. Bato bazo komema liloba na mitema na bango ndeti nango balingi pe bamema yango pe na lulenge ya polele na bao nyonso baza kondimela yango pe. Motindo na Nzambe epesemelaki et Dieu pouvait les bénir, il les bénit pleinement. Malgré toutes les acclamations, tous les cymbales, tous les trompettes, tous les chants. Dans 1 Chronique chapitre 12, a frappé liwa ce n'était pas dans betaka pambateze utaki na Nzambe te. Ma leçon, notre leçon, ezali tous en ce jour. lilakisina ngai te lilakisina biso nyonso ezalaka bongo mikolo nyonso kasi ata kubongo eza na mutu ya te toyebi te Nzambe atindi moto kasi kasi tomitia banso na ngambo na Nzambe moto na moto azwa esika na ye comme ça Nzambe asala mosala na oyo alobi. Que l'évangile avait déjà été prédit. Sango malamu esele deja kosakolama ndenge Paul alobeli yango dans la parole prophétique de l'Ancien et du Nouveau Testament. Na liloba na sekoli. Aussi certain que ça a été prédit. Na suki samete eloba maki
dans la parole prophétique de l'Ancien et du Nouveau Testament, na liloba na lisakoli na kondima na kala à la fin des temps, na tango na suka et nous sommes reconnaissants à Dieu tozongisi matonde epa na Nzambe nous soumettre ete esengeli tozala na se na liloba yango mpe tokosenga Nzambe ete apambola biso kasi basango baposa ya nzoto boye ntina te ekoki koloba lobiko akei koloba malobelo wana mpona kozwa bato batelemaki na ye zuka nde liwa ebetaki. Si vous lisez un chapitre plus loin, soki botangi yango musika, voire même une percée. Alléluia. J'ai déjà refermé la Bible, mais je dois l'ouvrir à nouveau pour que vous voyez. Nasina kangi Biblia kasi na sengele na fungo lango. Bomona wote eloko moko esalamaki na sima. Rien ne se termine par une catastrophe ou une impasse avec Dieu. Tout se termine par une grande victoire. Et na Nzambe esukisaka na mpasi te ata na mbeba te nyonso silaka kaka na elonga munene. Avec Dieu, tout se termine par une victoire. Na Nzambe nyonso esukaka bobele na elonga. Nous sommes au verset 10, la deuxième partie. Toza mulongo zomi. 1 Chronique 14 verset 10. Va, je les livrerai entre tes mains. Kende na kopesa bango na maboko na yo. Mulongo zomi na moko. Et que David les eut battus. David abetaka bango. Mes ennemis par ma main comme les eaux brisent une digue. C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Peratim. Bapesaki esika na kombo ya Baal-Peratim. Le nom Baal-Peratim. Kombo ya Baal-Peratim. Na sima c'est laisser corriger, ordonner. Amitikaki kosembolisama epa na Nzambe po kotia na motema oyo esengeli salama. Wana esalami na ngonga oyo Nzambe ye moko atiaki. Ata komwambeba nyonso tu Nzambe asalelaki oyo ye alobaki. Amen. N'arrêteront pas le plan de Dieu. Il ne faut pas penser que le Tout-Puissant pourrait être comparé à nous. C'est kaka oya kanita sala qu'il y ait des hommes autour de David ou ezala bato bazela zinga zinga na Dawidi ou bien bato David azala na bato wana nyonso wana eza pamba kasi soko oyo Nzambe nde alobi yango nde kopesa elonga ndenge asalaki yango. Bazalaki bato pamba na miso na ye kasi akumisamaki liboso na makambo manso. Suka ekozala ne elonga. Peut-être quelqu'un peut dire, frère Franck, tu as dit tant de fois que le meilleur. Mosusu akokolobeta ndeko Franck ozaka na tango ya komona. Ou bien le crois-tu vraiment? Est-ce que bondimeli ngai yaso? Absolument, je crois de tout mon cœur que le meilleur est encore à venir. Ngai na ndimi na motema na ngai ke oya malamu ekoya. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Comment on colle komisama? Frère, reprends la parole. Je crois que nous n'avons plus rien à ajouter aux précieuses paroles. Naibi tozala eloko moko kubakisa te na lilobo ya mutuya. Il est remué dans mon cœur comme Marie l'a fait. Esengeli ezongela na mitema na biso. Ainsi vous aussi. Ne soyons pas seulement des auditeurs de la parole. Tozala bato bakoyoka liloba na Nzambe te. Que la parole de Dieu est la parole de Dieu. Liloba na Nzambe ezali bobele liloba na Nzambe. Liloba na bato ekoleka toyoki yango malamu kasi bato na Nzambe esengo babunga mpe mpo leleka mosu Nzambe etikala solo. Tokoki koeshue kasi Nzambe akoki koeshue te.
Nkolo na biso azokoba kozala nkolo na biloko biso. Ce que Dieu a dit. Oyo elobami na Ancien Testament yango kaka. Que nous sommes reconnaissants à Dieu. Tozongisa matondo kozala na reconnaissance na Nzambe na koyeba ete liloba toyoki na ntongo na lelo ezali solo. Boye esengeli to gumbamela ye. Tata wa likolo tozongiselo matondo na ngolu oyo pesi biso. Tu nous as guidés et conduits jusqu'ici. Osepela kokamba biso tikino na ngonga oyo. Tu nous as si merveilleusement instruits. Pe otalisi biso penza kitoko ayo na mokili na liloba na yo. Seigneur, Kolo, montrer sur de quelle manière nous devons marcher. otalisi biso lolenge esengeli kotambola po tokotia miso na biso na bato mosusu te kaka epai na yo. Kasi tolanda yo, tolanda mutu te. Awa tozolanda nkolo, awa tozotoso nkolo, tozala na boyokani na biso na biso, toko kotambola elongo na nzela moko ya lola. Tondi matondo pona liloba na mutuya. Ndenge olobela biso ndenge ya kitoko na nzela ya liloba na yo. Tozongisilo matondo na ndenge tozomona oyo tozobika sasa ipi. O nyonso tu liloba ekokisami pona kiso pesi biso ya miso pona ngolu na yo. Lukumu pe masanzoli epai na yo na kombo na nkolo Yesu Kristo. Amen.